exemple, nous avons pas de pota, nous avons des gens qui m'appellent, au botola, au liba, au moment, même. Pas possible. Depuis la pota, à ta commune, n'a pas pour moi la vie. Sur le tali, dans la zoto, au moment à ta trace à machette, et ni trace, il y a ma tatou, c'est le remonte, il ne met pas la live. C'est le temps que la plupart de la machette. Et l'autre côté, papa, on a de la carte à Pirouana. Attends, le petit acteur sorti, il va tout la papa là. On a de la solution machette. On a de la qui était. On a couru là, la côte de la côte. On s'est couru de la solution machette. Parce que tu as fait le qui l'a dit. Papa, à tout le monde question de papa. Les gens à ta vélo à Pamba. Il ne va pas m'arrêter. Et là, il va gâter un moto. Na kokumba wolo ndenge depuis na botama na tika kokumba ta vélo ya pamba esko moto na kokumba wo na miracle après bisinga te yo kobanga te c'est là to yo kaye comme ça to ko kape aso bisinga yi bakata kancho c'est pas sur la makamna bango ngape na yedite lundi le 6 nous ka parquer et Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais nous avons la personne mon master mo ça la même émission trop bien Yannick Wenge la Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam salande makam dénommé FARDC. Et en date du 1er janvier 2025 aux environs de 4 heures sur l'avenue Miningou, ils ont extorqué la victime Mitwesi Mofi Jonathan, son téléphone de marque Samsung Note 9 de couleur violet, la somme de $220 plus 140 000 francs. Et la personne qui a dénoncé, qui a dit les choses clairement, c'est Nzaya et Sassi Jefté alias gouverneur. C'est lui qui a dit non pendant qu'ils étaient en pleine action. C'est Némi. C'est Némi qui avait posé l'acte. Et lui faisant partie, tous deux ont pris le bien de M. Mitcheni et ils se sont enfuis avec ça. C'est ça le fait pour lequel le ci-devant prévenu comparaissent devant vous. Et ils ont reconnu qu'ils ont commis l'infraction d'extorsion et de l'association de malfaiteurs. Nous avons dit, monsieur le Président. Maréchal Chenet. Comment vous faites pour la besoin qui parle de ce comment Maréchal Chenet qui fait de ce pays, ils sont les qui ils sont les gars de notre part. Ok. Et vous voyez, on fait une qui donc et nous que c'est mon métier. Et on a des pensées. C'est ça,
Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur l'organe de la loi nous a rabaissé très loin. Parce que ici, nous nous posons la question, à quoi sert la présente instruction? Où il se tient debout, il veut une belle lecture du PV et il se clôture. Alors nous, on se pose la question, si c'est comme ça qu'il doit nous rabaisser à droit, il allait seulement prendre le PV dont il détient, il y renvoie au tribunal et ici nous venons juste attendre, écouter votre sentence. À quoi sert l'instruction? À quoi sert l'instruction? Parce qu'au-delà de ce PV, surtout qu'il connaît mieux que nous que l'AV n'est plus la reine de preuve. Surtout lorsque l'AV ne corrobore pas à la réalité. Donc, ici, il allait nous amener des preuves. C'est ça la beauté du droit. Et les stagiaires de droit qui sont dans cette salle, c'est ce qu'ils veulent suivre. Ils sont venus suivre, Monsieur le Président. Des preuves. Preuves. Et vous, Monsieur le Président, vous allez tirer les conséquences. Parce que ne peut pas s'accaparer aux affaires. Nous avons dit. Oui. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, le PV étant un moyen aussi de preuve, en nous accrochant au PV, nous ne voyons pas le péché que nous commettons. Dès lors que, en matière pénale, surtout sur ce point, le législateur n'a pas tenu, comme à l'article 167 du Code pénal congolais. Ici, le principe de la liberté de preuve est admis. Donc, le principe de la liberté de preuve est admis. Donc, on a la preuve que nous brandissons ici en recourant au PV et surtout que là, ils sont passés aux aveux. Et nous ici, nous ne venons pas pour chercher à convaincre la partie prévenue, mais pour convaincre le tribunal. Et nous avons déjà brandi notre preuve. Et notre preuve, ce sont les PV. Et ils sont tous passés aux aveux. Donc, Monsieur le Président, lorsqu'ils étaient devant le verbalisant, tout ce qu'ils ont eu à déclarer, on ne leur mettait pas ça dans la bouche. Ça venait de noms d'ennemis, ça vient de noms de l'écurie, FARDC, ça vient de... Et là, il y a encore une victime. Et les victimes ont comparé. Non. Et ils n'ont pas nié le fait reproché par la victime. Donc, Monsieur le Président, quand nous recourons au PV, c'est lorsque nous voyons que le PV là constitue pour nous un moyen de preuve, mais de l'autre côté, on n'a pas su renverser ce PV. Et surtout qu'ils ont signé ça. Donc, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, la partie prévenue n'a pas à nous imposer un code de preuve, dès lors qu'en matière pénale, il y a la liberté de preuve. Monsieur le Président. Merci. Oui, Monsieur le Président, nous sommes très à l'aise, très tranquilles, Monsieur le Président. Lorsque Monsieur l'organe de la loi dit il n'est pas venu nous convaincre, mais il cherche à convaincre votre auguste tribunal, qui est composé de 5 têtes bien faites, 10 yeux, 10 oreilles. Ça ne passera pas. Ça nous met très à l'aise, parce que le peuple de l'ordre de brandir n'ont qu'une valeur de renseignement, de simple renseignement. Ça ne lie pas la conviction de votre auguste tribunal. Ici, votre auguste tribunal, selon l'unique question qu'il a toujours posée à monsieur l'organe de la loi, fournissez-nous les actes prouvant que ce sont des terroristes qui sont devant nous.
Et cette question restera d'actualité aussi longtemps ce procès existera, monsieur le président. Donc nous sommes très à l'aise parce qu'il a cherché à convaincre un tribunal aguerri. Nous sommes très à l'aise, nous avons dit. Merci. Yvan, c'est le but le ministère public de la consultation. Il va micro là-bas. Voilà, j'ai au péché, au président Saladi Bagé. C'est impérieux au pays à que Saladi ça lui fait bien pendant que le débat est bien. Vous avez le problème là au pays. Monsieur Naki, parce que c'est quand d'ailleurs ça est tant de le samba de la première pour nous. Samba de le but de tout ça des officiers. Tu connais le moneti. Avec les civils sur la petite. Si vous m'avez sur la rue. De se retrouver là, il y a un chemin. Avant de la cache, je prends la caméra à 20h. Après, demain, on m'appelle à Benjamin. On va travailler à ce moment-là. Il a dit tout papa. Merci à ton homme. Il y a beau papa. Première fois vendredi, le 3 janvier, dans l'église, la Bini, pour l'église au centre de la carte, ils ont la carte de Pau. Dans l'église, la Bini, la Kotika, ma collègue, tu vas dans la carte de l'église Moko. Laquelle a tiki barreau, la venue Mélé. Voilà qui va à 19h, 45, tout est dans la 21. Tout est timé, laquelle a tiki barreau, la venue Mélé. Mélé est dans l'association. Comme la Kalam, la quartier aussi. Petit dans la tiki barreau, na l'obité, là que nous pas venir à la venue Ouara. Ouara la Mélé. Et ça la différence à venir Mokonde, Kaboli et des avions. La quartier la Bisso a mal réputé pour la Massoula qui coulou là, d'autres la tubilé comme la terrorisme. Donc, ceux qui ont parti à 19h, 20h, la Tilène, dans la bureau de Batala, sur la bonne coulou là, Bakalié, Bakili la société. Là, c'est quoi dans les cas. La commis vers Ouanga. La moni père Moko. À ça, par exemple, papa Témé, à un jeune garçon costaud Gamari. Aïe, à Simingaï, la pantalon. La talabo, un jeune garçon Moko, à Touninga Outia, TMCT papa, la outil église. La Kenya outil à la camarade, dans la salle, dans le zoo. Après le billet, au moins des arbres de Bakuluna, Bauti Kobunda, na direction du Kolo. Il y a un bichon de ça pas, partout. À l'habité, tout
tokende na bureau c'est ah papa ngai na bureau depuis na botama bakanganga na nte nasalaka bato mabe te tozwi tokende na social te abali maboko koloba te nde aza boye aza kuluna otala ye na nzoto aza bapota bakuluna batatouage banini baloyolinga bilamba batali mpe eloko eza te bazwi batransfere nga na mabanga kuna ntango nakomi epesi te moto asambisa ngai bonga mpo nasambaki te mpo nayebisa bango te wana mine mwana samba eza te batuni ngai ebotama na nini ntina yebisi bango nabotama na 2009 le 28 février batuni ngai komba papa lonani bapesi bango bona mobiala jérémi batuni kombo ya mama lonani ntina yebisi bango mapela mibengo Brigitte apo batuni ngai ofanda veni nini na quartier nini ntina yebisi bango azwi fimbu abenga kabasele eza mwa epese ya monene abandi kobeta ngai parti liboso abetinga te kombo bapesa yango bapesa fimbu ya kabasele oyebanga mbongo soki nasimaka ngai na mpe ntango nakoti na biro azwi fimbu soki otali na fimbu wana okomona mpenza kombo bakomi kabasele fimbu ya liboso abeta ngai mobala mikro ekauka ape atuni ngai mwana ozala na ekiri nini ekira liboso atangeli ngai empire mone esedi bango nabi te papa ngai nayi bango te ngai azala makambo aya te ngai abetaka nga tu atuni ngai deuxième question atangelanga kombo moro wa pdt atuni ngai esedi pdt nabi te ngai nayi bango te apo alobi otala yede eza innocent mais avant totika yo il faut mena na bino apia biso $500 soki apesi $500 te tokotika ye te mpo otamboli na aire moko mabe 20 te bakangi yo balobi oza kuluna tina yebisi ah papa mama na biso asalaka na fonction publique bafuta ye 200 000 francs na fin du mois ebele ya $500 akozwa ngo wapi babandi mpe koloba wana azwi afeleli saki mobe na kati eza na bamashete abimisi abi tala na tani apres isi ngai soki ondimi te nazobema yo matoi mpo sotali nga awa na kati okomona batofi na esali baposo esali nde kopona abandi kobeta nga na matoi soki ozwi mungu otali okomona baprofe ozolakisa ke bamaltraita ngai ondire criminel ndenge nayo bamboni eza nde mosoto wana soki eza bapopana ya kala te bakofina na ya kala te ndenge nayo bamboni ndenge komba eza bapumba kofina na ya kala te wana abelaka matoi te apumba nakoyo bamboni soki obi mama biso aye akolamba mpo azalaki awa ti nde baavocat banda kodebatre na acte de naissance apres bande ebeta ngai alobi yo oakuluna alobi bozwa ye botia na kasho biloko nde bandi lelo akotinga mpe na kasho samedi le 4 baye otala ngai mpe bandeko bango batukinga ah yo koba ndeni ntina relate bango histoire balobi te soki ebimi ifo tofunda na auditorat balandela moto wana bien mpe matoi na nde eza boye ekotela baproblème moto obima lalala te tofine ezobima mona so ebima mwa bagene ya kasho bazwi bapangisi yango wana beti kombo de jour déjà wana abetinga le même jour na butu nde tofina sikoyo tanke bavolekaki eza si abeti mutu lelo tofina oyebi tofina nani tofina eza soki ozoki soit bibon etoboki
mapi wana ebimaka ntango akotinga na kasho na lali na butu tofile soki otali bien awa na tulede mateli na ngai okomona baposo babulu mwa mike mike ewumeli mpe na mabanga na beti 5 jours bakanganga le 3 le 8 batransfere ya district balobi te aza kuluna elese na audience publique tinde bomoni nga ya utewa makambo mese publique alobi oza kuluna nene ozokata bapota ozobunda bitumba bozangisi batutua kobotola koliba koboma nani akosi depuis na botama ata kuluna pambuna na bukati soki otali nga na nzoto okomona ata trace ya machete te ni trace ya batatu so bakoma opetaliepala ngai soki otali bakonga bakutaka na machete eloko te papa kuna nde na kati ya biro wana ata lobi na ntongo sotiki bato na mabanga kuna nde basilisi machete kuna balobi kete wana kuluna na botola bato kuna nde basilisi machete basita mpe na moni bayaki nango awa ngai doseaelelokotepatolela mpe yeeamoya tokopumua azoyoka oyo mpe nalo moke ya mamaki lofa tribunal yegangala mapela papa osambaki liboso ya opj asambaki liboso ya opj te po eza opj te tasambisaki nga biro te te tasambisaki nga na méthode ya torti po azwa baave oyo ekokonsiste mpona ya na audience awa donc osambaki bize micro tolela te tunyesaka mbalamo ya liboso boyende mbalamo ya liboso topaolela convaincre tribunal lakisa tribunal te osali makambo wana te ye akosala mosala na ye ye mpona baavoka na ye lakisaki osalaki yango te tribunal sikoyo akotala na bino nyonso na nazoloba malamu ya solo ok tolela te eko uyorongola mapela papa biso apaster bonde nini moto aza biso ayebi ke papa na bino aza paster po atuni atuni na suka atuni ton papa pasteur connaît que tu es un civique autrement kuluna olobi te donc sikoyo ye ayebaki nde nini ke papa na yo aza pasteur ntango juge président atuni ngai juge président aza ntango bazosala biso kuna oyo eza bapembe oyo ezaki mais juge président te yango na tuni oyo epeji wana akotina ya biro na ye question liboso atunaki ngai komba papa na ye nani asalaka nini deuxième question komba mama no nani apatuli ngai identité ya ngai aveni place nafandaka après abandi kotuna ngai baquestion oyebi ekiri empire monde question liboso atunaki ngai yango mpe identité donc abanda otuna baquestion voilà bongo olobi abanda otuna baquestion mais eza na motu oyo afungaki yo na ekiri na bino moto afundaki yo kombo na ye kanindaka basele romeo ye nde afundaki yo alobi yo oyibaki na groupe na yo obotolaki ye telefone na ye ya marque Samsung apesi marque Samsung S8 alobi yo ozalaki na machete ntango bobotola ye telefone wana yo mpe batuni yo awa batuni yo ozo reconnaître que obotolaki motu telefone ondimi yo olobi nini eza esolo te papa question opj wana atunaki ngai atuni ngai alobi motu moko
auti koya kaka sikoyo alobi bobotola ye telefone likolo ya moto ye moto bandaki koyoka kaka donc osambaki ya solo biloko ozolo baona eza papa atulinga question mpo nayebise papa ndenge ozomona nga boye ata velo ya pamba nayebi nde bakumbaka te ebongo ebele ayebaka ta ya moto nakokumba ngo ndenge nini po depuis nabotama natika kokumba ta velo ya pamba te moto nakokumba ngo na miracle nini après bisinga te yo kobanga te zela toyoka ye comme ça tokoyoka pe yo azwi azongisi ngai na kati ya kasho tipe basola makambo na bango nga mpe nayebi te lundi le 6 mutuka parke eye babimisi ngai bajwaka parke ti balotuna na question wana après arelate bango histoire mbe ezalaki tinde na komi na sociale ti babi te ye bozongisa ye asali na ye moko te nazongi na kati ya kasho mercredi na ntongo mama ya biso aye koya natuni ye mama esoli ninga bango mpo batika ngai to basali yango eloko te ntina na biso bisinga abi te basengi nga 500 $ avant batika yo tirese mama ebele ya 500 $ okozwa ngo wapi ye moko osala na fonction publique bafutaka ye 200 000 francs na fin du mois ebele ya 500 $ okozwa ngo wapi donc mama tikali koyebisa nga mpe peke nde eza bongo mutuka ekoya okende district eloko te tosololi wa vers ba 7h 9h tofandi kaka boye mutukaka basele ye bandi kobenga bakombo bena bima intel bima bazwi bakangi biso singa na maboko otinde omoni na liboso awa ndenge olobi effectivement eza makambo basambisi oyo ya moto wana ayaki kofunda yo alobi bozalaki na moto obotoli ye telefone awa yo batuni yo ondimi olobi iyo tobotolaki telefone opesi moto akendaki na telefone olobi aza membre ya bande ekiri na bino olobi batuni yo bozalaki boni yo olobi bozalaki 5 obandi kotanga Alfred alias Leader otangi Joel alias PDT oyo olobi wa otangi Ogi alias Defender otangi Bena alias Chargeur oyo bakisa na yo moko pe batuni yo telefone ya bato eza olobi telefone wana moto ake nango eza Ogi Defender akendaki koteka yango me ngai na part na ngai bapesaki nga kaka $10 ende makambo oyo otangi olobi ya papa nyonso wana nayebi na ngai yango te ngai nabetaka na nga tuka eglise elo na suka so peti bakangisi yo ata le fils 3000 francs mpo ngai nabotola loloko ya motu te nayibaka te nayebaka te basalaka kipustura na moto te moto lebi kokufa te bongo ebeli ya sauso basola bana piteli yango ndenge te. Monsieur le Président, nous nous limitons par là parce que par le site de oui, Monsieur le Président, notre client est en train de manifester la frustration qui serait la cause de sa méthodologie pour imposer la paix à cette fille. Il n'y a pas longtemps, l'organe de la loi nous prêchait sur la police de proximité. Mais il devait se tirer des leçons de la justice de proximité. Non une justice de terreur ou d'intimidation, de menace. Avant qu'il prenne même la lecture de ce PV, notre client a pris la parole en rejetant tout ce PV. Il a dit que ce PV
était constitué pour un gain de cause, Monsieur le Président. C'est comme ça qu'il était impérieux, à un moment donné, de vous expliquer l'esprit de cette audience. Une audience de dissuasion. Une audience de dissuasion où les réseaux sociaux vont montrer les gens qu'on est en train d'exécuter des peines de mort, ainsi de suite, pour créer la frustration dans la ville. Notre client venait de vous expliquer qu'il venait de l'église. Et il est arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment. Au moment qu'il était reconnaissant que ce quartier mal réputé, lui il venait de l'église à 20h. C'est comme ça qu'on va s'acharner contre lui. Et comme monsieur l'organe de la loi est en train de se frotter les mains, il a besoin d'effectifs. C'est comme ça qu'il va se retrouver ici. Mais la preuve, Monsieur le Président, que ce serviteur de Dieu qui venait de l'église adorer son éternel, surtout qu'elle était à la fin de l'année, il se retrouve à cachot au même titre que le Saint Paul, le Saint Étienne et tout ça, Monsieur le Président. Mais la question reviendra, la preuve. Sinon, il nous fait retourner à la deuxième République, Monsieur le Président. Nous l'avons dénoncé lors de la conférence nationale souveraine. Ça ne reviendra plus dans ce pays. Nous sommes dans un état de droit, nous sommes ici. Merci. Pour approuver que oui, certainement, ça innocent. Non, ce tali dans ce qui est au moment où on a tatouage, je m'en fais. Preuve à l'appui. Non, moi, je me dis la machette, à part ma côté, à part les lettres de Carabal et l'avenir, au bâtiment du Bakou au Soki. Balobi Kin France Télévision ne makam. Osa bezuta ba film bien, ota la émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so to ba minte. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais. Nous avons la personne mon master mo sala na émission trop bien. Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision ne makam. Sala ne makam.